Nzambe mokeli apambola bino banso na kombo ya elonga ya mokonzi na biso Yesu Christu o azali médiateur entre Nzambe na bato. Nazali kotondo tata Nzambe botondi pona libakuli ya pesingai lelo pona koka kosolola na bino maye matali liloba liayi. Liloba oyo Nzambe atiango likolo na ye, kombo na ye. Ezali wabino ndeko Tito Nganda. Boye bolamu na émission Que dit la parole de Dieu? Liloba lia Nzambe elobi nini. Ndenge nini peuple azali opprimé azoka pasi to ekolo ezoka pasi ekoki kosala po éviter misère, pasi wana, occupation pe domination ya bapaya. Lolenge nini peuple o ezali opprimé, ozako yoka pasi, to ekolo o ezoka pasi, eko ko éviter misère na ye, occupation pe domination ya bapaya. Lelo ezali eteni ya misato pe asuka. Pona eteni ya misato, biso lelo toko yanola na mutuna moyi. Eloko nini bana Israel basalaka po elingisa Nzambe mokeli akoka ko délivrer bango na maboko ya ba Égyptien. Eloko nini bana Israel basalaka o elingisaka Nzambe mokeli a délivrer bango na maboko ya ba Égyptien. Na mbala eleka tomoni ete soko peuple opprimé, peuple ezoka pasi. Soki ekolo ezali opprimé, ezongi epa Nzambe mokeli. Eloko nini Nzambe mokeli akosala? Nzambe mokeli pe akozongela peuple wana ezali opprimé, Nzambe mokeli akozongela ekolo wana ezali opprimé. Nzambe mokeli akotambola oboso na bango, po akoka kobundisa banguna na bango, po ete akoka kozongisela bango dignité na bango. Peuple ya Israël ezalaki opprimé na Égypte, ba nyokwa maka na boumbu pendant 430 ans. Droit na bango ezalaki violé et justice wana kolobate ezalaki violé. Bana Israël bazalaki na boumbu, bazalaki na esclavage durant 430 ans kuna na Égypte. Ba monaki pasi ndenge na ndenge. Lokola bazai konyokoma, lokola bazai koyoka pasi eloko ni basalaki. Bakendeki epa ya Pharaon kosenga te Pharaon atika konyokolo bango. Basalaki nini? Bayebaki ete bazana nzela oyo moto moko akopekisa bango ose azalite. Nzela ngo nini? Kokende pa Nzambe mokeli. Nzambe oyo ya bosembo ya justice. Bango bakei koganga epa na ye. Bagangi epa ya Nzambe. Nzambe mokeli a délivré bango na maboko ya bato bazonyokolo bango. Bana bazako yokolo bango ezaki ba Égyptien. Peuple nyonso oyo ezali opprimé. To ekolo nyonso ezali opprimé. O droit na ye ezali violé. Justice na ye ezali violé. Soko ayebi ke azali na nzela. Azali capable ya kokende directement pa Nzambe mokeli. Ayebisa ye. Aganga epa na ye, asenga na ye, a exercer ba jugement na ye. Ye Nzambe wana ya justice akoyoka bango. Atanga akoyoka bango, ye Nzambe mokeli ako exercer ba jugement na ye likolo ya banguna o bazo konyokola peuple wana. Ye Nzambe mokeli asalaka yango pona bana Israël. Tango pasi eleki, munyokomi eleki, bango bakendeki epa Pharaon te po basenga Pharaon atika konyokolo bango. Non, 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 non. Bake pa nani? Bake pa Nzambe mokeli, Nzambe ya bosembo, Nzambe ya justice. Bayebisi ye, yende asali jugement na ye likola ba to bazoko kisa bango pasi.
Nanzela na bokendeke na terre promise. Moïse o azalaki roi spirituel ya bana Israël atindaki message epa ya roi ya Edom. Tokutanga message wana na buku ya Nombre chapitre 20 verset 15 à 16. Boza Biblia na bino tokene na Nombre chapitre 20 verset 15 elobi boui. Moïse azo communiquer azo message na yi na roi ya Edom. Batata na biso bakitaka na Egypte. Bazalaka kuna pona ngonga mulai kasi ba Égyptien ba maltraité biso na batata na biso. Verset 15 ya Nombre chapitre 20 ezoloba ete kasi ba Égyptien ba maltraité biso ba nyokoli biso na batata na biso. Liloba nzambe lobi ningona liloba nzambe zali nzamba bombi yango ta lobi yango polele awa nzamba lobi ete liloba nzambe lobi ete ba Égyptien ba maltraité biso na ba papa na biso ndenge basalaka ba nyokolaka bango na batata na bango. Tango nini nzambe mokili ayokaki koganga ya bana Israel? Tango nini nzambe mokili ayokaki koganga ya bana Israel? Ezali mutuna ezosenga eyano. Na Nombre chapitre tozana Nombre chapitre tout temps verset 15 na verset 16 le banzambe ezoloba boy. To gangi na Yahweh, to bagangi pa nzambe. E Yahweh ayoki mongongo na biso. Ye Yahweh atindi angelu. E pe abimisi biso na Egypte. Et tozali na Kades, mboka o ezali à l'extrémité na territoire na yo. Biloko misato Moïse alobi awa na message na ye na roi ya Edom. Biloko misato eza na verset 16 o esengeli toyeba. Alobi boui. Bana Israël bagangi epa ya Yahweh nzambe mokili bagangi epa na ye. E Yahweh mibale Yahweh ayoki mongongo na bango. E eloko ya misato Yahweh atindi angelu po ete abimisa bango na Egypte. Koganga awa na liloba nzambe koganga epa Yahweh elingi koloba nini? Tokokene na liloba nzambe tomona ndakisa ya roi David ye pe azalaka koganga mingi epa Yahweh epa nzambe mokili. Koganga epa Yahweh to epa nzambe mokili elingi koloba kosambelela ye. Biso tokeneke pa nzambe pona nini? Po ezana makambo mingi tokoki kosala yango te biso moko. Toke pa na po asala yango pona biso. To po apesa biso yango o tozangi. Bana Israël bazaki na Egypte, bazaki na boumbu, bazaki konyokwama. Justice na bango ezaki violé, bazalaki opprimé. Droit na bango ezaki violé. Pasi elekaki. Alors, tozomandaki sa David azoko utiliser crier à l'état ko ganga epa Yahweh. Na Psaume chapitre 56. Psaume 56 verset 9 lobi que wana roi David azoloba banguna bangai bazo zonga sima na mokolo oyo ngai na gangi na ebi ete nzambe azali ponanga. Tango nini banguna ya roi David ba reculer bazongi sima. Verset 9 ezoloba ezo interprété ka iske komami. Et David alobi c'est au jour où il a crié ou prié à l'Éternel. Na ezalaki na mokolo o ya gangi epa ya nzambe. Avant ya ganga banguna baye bazonga kite si matin ba recula kite.
Mais tant qu'il y a gangi na mokolo moye ya gangi et pas Yahweh et pas nzambe mokeli banguna bae ba reculer ba zongi sima. Wana ezali principe. Tozali na chapitre 56 ya psaume tozonga verset chapitre moko sima na chapitre 55. Vous balayez roi David. Psaume 55 verset 16 et le binin. Ngai na koganga et pas nzambe. Et Yahweh akobikisanga. David a ça nini? Akoganga. Et moi je crie à Dieu et l'Éternel me sauvera. Verset 17. Pourquoi? Tongo pe na midi. David azoko ganga et pas nzambe. Et nzambe akoyokango mungu mwangai. Verset 18. Nzambe ako délivrer ngai. Pe ako pesanga nini kimia. Po ete bazali ebele contre ngai. Est-ce que mboka na bino? Est-ce que ekolo na bino? Bozali na ba ennemi ebele? Bosala lokola David, roi David. Ya ganga qui est pas nzambe. Combien de fois par jour David a zao ganga et pas nzambe? Donc tu kotanga ngona verset 17, ya psaume 55. Alobi pourquoi? Tongo pena midi. Ya zo salango 3 fois par jour. Pour nzambe a fait reculer ba ennemi naï. Lelo biso batoto botami mbotama asika. Toko ça plus que roi David. Biso to parler en langue, tozo kumisa nzambe na elimu. Toko la parole de Dieu dit nous prier sans cesse. Toko ko bonde là autant de fois que nous voulons. Toko parler en langue pendant besoin ya yo moko personnel pendant mboka na yo. Pour que nzambe a exercé jugement na ye likola ba ennemi na mboka na yo tozana okokende directement pa nzambe moto moko te aba ose akoko pekisa yo okende directement pa nzambe oyebisa ye eloko nini olingi asala pona yo pona libotale ya yo to pona mboka na yo bana Israël ba sala tokomona ngo yo ozali libre ya kokende pa tata no nzambe oyebisa exactement eloko nini olingi asala bana Israël basalaka yango et puis nzambe ayokaka bango tango nini nzambe mokili akitaki a ose po ete a délivrer bana Israël tango nini nzambe mokili akitaki na se po a délivrer bana Israël tokokende na buku ya Exode chapitre 2 tokotanga liboso verset 23 à 25. Longtemps après, Nzambe eumeli mokonzi to roi ya Égypte akufi. Bana Israël bazaki toujours kana bo koganga na pasi wana na boumbu. E koganga na bango ndenge na pasi bazoyoka koganga na emati epa Nzambe. Verset 24. Nzambe ayoki pasi na bango. Nzambe a se souvenir alliance na yo asalaka na Abraham, Isaac et Jacob. Bato banso babotami mbotama asika bazali bana ya Abraham. Alors, alliance Abraham asalaka na Nzambe ezali pepo na bino. Soki yo zali mondimo mbotama asika. Verset 25 lobi Nzambe talibana Israël. Nzambe yokeli bango mawa. Pas le kaki bango. Mais tout tanga sikoyo message ya Nzambe. Na moto Nzambe sa préparaki déjà pour a délivrer bana Israël. Toko tanga message ya ordre tomo mitindo. Ba instruction précise ya Nzambe akopesa na Moïse. L'homme au Nzambe a déjà préparé pour être akoko délivrer peuple naï. Nzambe azaka toujours prêt pour délivrer peuple naï. Nzambe en a retard. Exode chapitre 3, tout en verset 7 à 10. Yahweh alobi,
azoloba siko na nani na Moïse nzambe abengi azoloba na ye nga namoni pasi ya peuple na ngai kuna na Egypte oza na Egypte e ngai nayoki mongongo to koganga nayoki koganga na bango pona pasi oyo banyokoli na bango bazosala bango baoppresseur na bango na baégyptien po ete nayebi badouleur na ye bapasi na ye. Verset 8 ngai nzambe ngai nakiti mpona délivrer bango na maboko ya nani maboko ya baégyptien po ete namema bango namatisa bango wapi na mboka oyo ya kitoko mpe munene mboka oyo miliki na miel ezokokule na mboka oyo na esika oyo miel eza mafuta ya nzoyi ezokosopana to ezokule donc nakomema bango wapi na esika oyo bakanénéen bazovanda bakanénéen baétien baamoréen baphérisien les éviens et les jébusiens bango bavandaka na esika wana nzambe azomema azodélivre bango mpo amema bango na mboka ya kitoko wana. Verset 9 tala koganga ya Israel eyeti epa na ngai ngai namoni oppression na bango ndenge bazonyokola bango na baégyptien soki yo bazonyokola yo soki peuple na yo bazonyokola bango soki ekolo na yo bazonyokola yango yo soki ogangi nzambe akosala nini nzambe akoyoka nzambe azomona nzambe azali tolobaka na lopoto omniscient omnipotent omniprésent ayebi nyonso ezoleka me esengeli yo ndeko mwasi to mobali ekolo peuple mboka bino nde bokende pa na ye boyebisa ye yango eloko nini bana Israel basalaka po ete elingisa nzambe mokeli ayoka koganga na bango losambo na bango tokomona baétape ya délivrance ya bana Israel touti kotanga yango ngai na bino na Nombre chapitre 20 verset 16 tomoni ekomami wana mais tokozongela biteni yango po to comprendre yango malamu eloko ya liboso bana Israel bango basalaki ezaki nini na lopoto na message oyo Moïse atinaki epa roi Edom alobi nous avons crié à l'Éternel to biso to gangi epa nzambe ko ganga na otai ko expliquer ezali ko sambela biso to gangi epa ya nzambe soki ekolo na bino ezali opprimé soki bino bozali opprimé et bino bozali na besoin ya délivrance ya nzambe mokeli eloko nini esengeli bosala esengeli boganga epa na ye esengeli bosambela ye bokende koyebisa ye na otai koloba moto moko te awa ose akopekisa bino bato bozali bana ya nzambe bokende pa nzambe mokeli tata na bino boyebisa ye maye bino bolingi asala pona bino pona ekolo na bino pe pona libota lia bino eloko ya mibale bana Israel bas tango disons esalamaki etape ya mibale ezalaki tango bana Israel bagangi to basambeli nzambe liloba nzambe lobi ke nzambe mokeli ayoki mongongo na bango donc losambo na bango ekomi nzambe ayoki eloko nini nzambe asali nzambe alobi atindi angelu na ye po ete abimisa bango na Égypte. Voilà ba étape. N'importe quel peuple azali opprimé, n'importe quelle nation azali opprimé, pe ezokolinga elinga kanzambo ya solo akoki ko appliquer le même principe immuable au kotanga et le même nzambe mokeli akosala la même chose pona bango a changé te batone ba changeaka nzambe azali
achangeaka te aza le même hier aujourd'hui éternellement, il ne change pas. Nzambe asilaka déjà ko préparer Moïse, hein? On asilaki déjà ko atteindre niveau sommet ya ko tambola na etamboli na Nzambe. Kasi soko bana Israël baganga kate. Soki bana Israël basambela kate bakendeke pa Nzambe te. Nzambe akwai kotinda Moïse te. Le même Nzambe, le même Dieu. Mokeli alikolo na sena biloko binso. Asila déjà ko préparer pona yo, pona mboka na yo, pona ekolo na yo. Moïse na bino. Esengeli bo ganga epai ya Nzambe mokili. Esengeli bo sambelela ye. Nazo insister, boko sambela ne Nzambe mokili, bo sambelela Jésus te. Jésus aza Nzambe te. Jésus aza mwana Nzambe. Jésus abotamaka akufa. Akundamaka. Nzambe mokili nda sekusa Yesu Kristo na bawa. Pe avandi si Yesu Kristo na loboko. Nzambe aza na ngbende na ya bokonzi. Na ngungo na zolo boy. Nzambe avandi na ngbende na bokonzi. Na loboko na mobali na avandi Yesu Kristo. Ya zali médiateur entre Nzambe na bato. Yesu Kristo alobake bo sambela tata wa azana likolo. Alobate ba sambela yi. Donc soko bo sengé na délivrance. Bo kende pa Nzambe mokeli na kombo ya Yesu Kristo. Bo sambela Maria te. Mama Yesu Kristo. Maria alala na epongi. Apola. Azozela bozongi ya Yesu Kristo. Bosambelela ba santu te. Ce qui prie na bino, bozoluka délivrance c'est pas à Jésus. Bozoluka délivrance c'est pas à Marie. Bozoluka délivrance c'est pas à ba santu. Bokozela te ndele Kristo akozonga passe aussi la te. Délivrance kozela te. Ponzamba zali a changer te. Soko osali mokano na e, ya kosala o ya lobika kosala. Nzambe alingaka te ba associé ye to ba tia ye Nzambe mosu liboso na ye. Donc soko mboka na yo esengeli na délivrance, nation na yo esengeli na délivrance, boko kende pa Nzambe mokeli na kombo ya Yesu Kristo. Nzambe akoki ko préparer déjà Moïse. Pona mboko ezali opprimé, pona peuple ezali opprimé, mais ce qui peuple wana ezali opprimé ozo kapasi. Ce qui ekolo wana ezali opprimé. Soko a gangite pa ya Nzambe mokili. Peuple wana ezali opprimé. Nation wana ezali opprimé. Bakomona Moïse na bango te. Pas délivrer bango. Soki Moïse na bino. Ekolo na bino. Soki Moïse ya bino. Azo yate. Akomina note. Boyebi tina. Tina ezali simple. Po ete bino bo gangi na note pa Nzambe mokili. Bo kena note pa Nzambe mokili. Boyebi sa que bino bo senge na délivrance. Bino bo toke ne pas Jésus. Bo ke ne pas Jésus. Jésus a ko pesa bino délivrance. Jésus a Nzambe te. Bo ke ne pas Marie. Marie a ko pesa bino délivrance. Bo zela trop. So bo lingi délivrance. Bolingi délivrance, bo n'est pas Nzambe mokeli na komba à Jésus Christ. Alors so bolingi ke Moïse abino ya. Pona ekolo na bino, pona bino moko, bo n'est pas Nzambe mokeli. Bo ganga epana e, ya koyoka ko ganga na bino, parce que bo ke epana e yenge benali lobali ye, ya kotinde la bino Moïse na bino, po ete akoka ko bimisa bino na kati ya libulu, liye boza na kati. Nzambe a changé kati. Parce que Nzambe a ti na kati ya lilobala ye maya sala pona bana Israël pona nini a ti na kati ya lilobala ye po ete ekolo nyonso o ezali opprimé peuple nyonso ezali ko kapasi basala ba tia en application même principe immuable o elingisa ki bana Israël bazala délivrer. Alors ceux qui bango pe basala les mêmes principes Nzambe mokeli aosala nini ako délivrer pe bango. Nzambe ya solo azali, il demeure la seule solution pour une nation opprimée. O azoko bangaye
pe azoko kumisa bazoko adorer parce que la force de la croyance de ceux qui adorent le seul vrai Dieu détermine la force d'une nation. Bana Israël bazaki na boumbu na Égypte pendant 430 ans. Bagangi pa nzambe mokili. Oyo a délivré ki bango na maboko ya ba oppresseur na bango ba égyptien. Peuple à Israël bazalaki opprimé pendant 430 ans. Droit na bango ezalaki violé, justice ezalaki violé, ba nyokwa maka, mais pote ba sukisa oppression wana, pasi wana. Pote ba mettre fin na violation ba droit na bango, pe ba mettre fin na justice bango ezalaki violé. Bana Israël ba ganga ki pa nzambe, ba bondela ki nzambe mokeli. O nzambe mokeli ayoka ki le sambo na bango. Nzambe mokili asa nini a exercer jugement na ye likolo ya ba ennemi, ba oppresseur na bango. Soko bolingi pe délivrance ya nzambe mokili boko sala la même chose boko kende pa na ye bo fungoli mitema miabino e pa na ye bo yebisi exactement eloko nini bolingi ya sala pa na bino. Ako sala yango. Na otako limbola bino que ko ganga crier ezali nini ko pa nzambe lingi ko ba ko bondela nzambe ko prier nzambe. Bana Israël loka bazako nyokoma passer le kaki bango bakende ki epa Jésus te, bango bakende ki epa Maria te, bango bakende ki epa ba santu te, bakende ki epa nzambe mokeli ya likolo na se na biloko binso ba yebisi ye pasi na bango mikakatano na bango nzambe mokeli ayoki bango. Alors nzambe a tindi Moïse il a préparé qui déjà pour être à délivrer bango dans ma boka ba égyptien. Peuple nyonso zali opprimé. Oyo droit na ye zali violé, justice zali violé. Ce qui a sengeli na délivrance ya nzambe mokeli et sengeli asala exactement ko la bana Israël basalaka. Ko ganga epa ya nzambe mokeli. Bagangi ya koyoka ya kokita pour être à délivrer bango. Pour être yatinda Moïse na bango, pour être Moïse na bango, akoka komema bango na terre promise na bango. Terre promise ni ngolo banini, ma nzambe atie na ekolo na bango, pour être bango pe ba jouir pleinement na yango. Nzambe ya bomoi pe ya solo apambola bino banson na kombo kitoko ya elonga ya mokonzi na biso Yesu Kristo.